Tindika Télévision. Les conseillers indépendants, autoproclamés, sans ordonnance et sans salaire du chef de l'État, toujours nanko pour la visibilité naye yaofele. Chers internautes, welcome, bienvenue, Karibu, Boya Malamu. Il est 14h30 heure de Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Donc voilà, sous la pluie, Boyoki Batonneur, tout ça la émission Oyo, tout dans le mois d'avril, bientôt mois de mai, vous en abondance. Chers internautes, Boya Malamu, tout coutane de l'eau, on a une émission sabbatique et dans la matinale, mais bon, et ça l'a mis dans ton côté, tout ça long après-midi, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Ba émission mikolo to le émission za ba émission ya visibilité. Toko chama kelele mingi te toko la kisabino nde misala. Po to le ba que la guerre médiatique est déclarée et comme makambo ba comparaison. Donc bonjour comparer tout l'incomparable. Mais bolingi bo comparer. Problème exacté to continue la guerre mais bolé la té. Bolé la té. Pour te comparer nyonso. Tous les coups sont permis. Sauf les injures. Tout est dans terrain déjà. Préparez-vous. Attachez vos ceintures. Boye binde komoko mo pandi sango. Ye donc ce qu'il y a une émission na ye IDPS na fachi. Alors na ndenge ya mabe na ndenge ya licho critique. Donc donc démocratie dans le monde entier exactement na Congo. Côté qu'on a fachi à réussir à 100%. Donc démocratie est vraiment na Congo. Mouta otanga comme ya président le la Mastanaye, président de la République hein. Sans être inquiété na Kinshasa. Azo tambola, azo lia kamunde na victoire. Aota la match na bandal sans être inquiété. Nakamwe ake na Lubumbashi. Boyo kalisolo ngam na sali vidéo oyo te na commentaire ngaite. Na ko commenter na sima, na ko analyser na sima. Regardez. Bonjour très chers Congolais. Nabansi bozali komona bilili oyo atozan katel bombashi bisiko pi milulu esalamaki pona kolobela bomoko entre les communautés congolaises. Kasi botala na bino mwana mobali oyo babengi Piro Loara. Il passe des journées à insulter le président de la République na ba émission na ye koyamba kabat oyo bazali kolobela makambo mabe na kati ya République ko finga tata mokonzi ya ekolo neti moninga na ye. Mais ko finga gouvernement congolais, ko finga makambo nyonso. Mais botala likambo ko kamwa azali bongo ko bénéficier na avantage ya gouvernement oyo azali ko finga. Awa toza na aéroport mokolo ya mercredi o azali kozwa avion azali kokota na business class ya Congo Airways pour na destination ya Lubumbashi kasi botala makambo basalaki na Lubumbashi. Mais chose étonnante, ces messieurs bénéficient des avantages du gouvernement congolais. Ayaki Awana Lubumbashi lokola communicateur et primature. Donc, prise en charge par le Premier ministre, invité par le Premier ministre comme communicateur, et puis Azo Futa Mazo Zombongo. Tout le monde a une institution sous lokola ba IGF Awa Azumbongo. Boyoki commentaire, botali ba image, akomikuna ndenge nini. Biso toyebi ke alia kambongo ya Moïse, il est payé chaque mois na compte à Moïse. Mais comment l'isolo ya premier ministre koti na kati wana? Na analyser mingi to na analyser muke. Non, bino pe bo analyser. Bo analyser, pour no roloba mabe. Bo analyser nan. Comment le premier ministre Bimi kuna ndenge nini? Basola ndenge nini? Alors ça la pona intérêt ya nani? Mission na réelle les anini? Na boyo commenter mingi ça la mabe. Fumwa ditunga
Fachi Béton alakaki bana ya mboka balelaki makambo etali déplacement tope transport frivial mikolo tokoloba mingi te misala ba image ya mokonzi botala bino moko wa il a dit et il a fait. Il a dit quoi? Regarde. Lokola likambo ya pont ezali nano mwa mosika eloko ngai nakoki kolaka bino ekosalema na lombango ezali likambo ya bake oyo tokotia awa mikolo ezali koya comme ça na bak wana ba commerçant na biso oyo balingi bake notambola kosala mombongo kuna kokomande biloko pe koya na yango awa bakoka kosala yango. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo, Libenge, Gemena, Akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence, de l'Office des routes ainsi que celle d'Oriental Roads and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, l'essayage de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main-d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant pimpant neuf a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque. Il n'y a pas de souci. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons. Et je crois que bientôt, le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République, qu'il a également constaté pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite sœur maintenant de l'Office de route, nous ORC. Nous, agents de chantier, nous nous considérons comme des léopards. Notre trophée, c'est ce bac ici, qui est fin prêt, que nous venons de livrer au président de la République. Et nous attendons du président de la République qui nous donne du travail. Le bac Zongo vient ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population de Zongo pendant sa visite dans ce coin du pays en décembre 2019. Il permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Ubangi, mais aussi le commerce transfrontalier et divers échanges pour le développement de cette partie du sud Ubangi. Bomoni ngai nani Béton nakosi nini Jean-Marie Kassambaza wa pataki biso ba panneau na Kinshasa awa ba métro TGV te métro boyebi ke TGV na métro différence ezali Jean-Marie Kassamba tshaki ba panneau na Kinshasa awa Kabila kosala ba kosamba métro nana mataki na métro ata TGV ya pamba nana mona kyango ata locomotive ya pamba kisuka kutu na boyi koloba kisuka mutu ya pamba ya métro mona kyango oh mutu ya kalabonga bomona kyango ya mokonzi yango wana Balobi Augustin Kabuya azolongwa le 10. Boyoki mutu asali ba déclaration wana. Boyoki bato ba décider ba bi CG Kabuya akita amata le 10 mai musala isili. Bon, na ebita kolongwa na internet. To akolongwa ndenge nini? Total kaka ndenge ezoko leka. Mais ba bengisa ki ba parlementaire debout et belé baya ko solola pour paix et kota baye ba ko respecter ba cadre ya parti
et puis makambo ya parti ba régla kango na internet te bato nyonso bayeba makambo ezoleka bolumbu ya parti na bino nde eteni longo na bengisaki ba président ba parlementaire debout ba mususu bayaki na bango te donc baza na coup na bango baza na mission baza na objectif na bango c'est-à-dire politique ya haute toi que je m'y mette donc kabu ya longwa baza na secrétaire général na bango ba préparer oyo tango kota kaka mbala moko ale akomisi bango ba DG akomisi bango ba mandataire soki ya wapi akomisi bango ba ministre akomisi bango ba gouverneur akomisi bango ba bourgmestre nde ku yango wana esimba pe boko soki esimbi te boko continuer bopika pende mission na bino esimba nzambe azala na bino mais boyoka mpaka ya baparlementaire debout makambo alobaki mpona communication ya parti regardez unité bacombattant mpona avenir ya parti mpe na avenir ya mokonzi ya mboka lobi yango tokomaki apo tosolola na biso oyo bayike oyo tosutenaka mokonzi ya mboka mpe na kati ya parti nde toyaki awa korépondre massivement elongo na bandeko nyonso po ete totala lobi na biso ekozala ndenge nini tomoni excellence ete longondo na makanisi ya kitoko oyo azali na yango mpona kosoutenir mokonzi ya mboka yango biso baparlementaire debout bacommunicateur ya idps toye na nsima na ye na makanisi kitoko oyo azali na yango po ete makanisi wana ebota oyo tobengaka mbuma ya kitoko po ete lobi mokonzi ya mboka na biso azwa majorité epuis parti présidentielle ezala na kati ya bomoko susi na ye monene ezali bomoko ya bayike na kati ya idps toza na langage moko toboyi boswani toboyi bokabwani tolingi na kati na biso baparlementaire debout bacommunicateur epuis basectionnaire bacellulaire bafédéral biso nyonso nsima ya parti mpe nsima mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango toye Félix Tshisekedi yango toye awa poto soutenir makanisi ya mokonzi na biso Etienne Longondo ozali numéro 1 ya biso na kati Équateur ozali parmi bato bazopesa mokonzi ya mboka oyo tobengi fierté l'Équateur parce que Équateur ezali ngumba moko muni donc permettre te na kati ya UDPS biso baparlementaire debout tomisa mutaka to boso na biso liboso na kata parti babaka le lance se lave en famille so likambo la entre biso na kata famille il faut que na kata bokutu de babisa lingala bokutu to sololi ya famille to bongisi mais to sengi na bandeko wana ko banda lelo yo lokola le premier coordonnateur parlementaire de Bunyo so Oti Sekedi Atika na kunda yebi kanzali awa soki likambo ezali tokutani mais soki okotake mokonzi directement parti otake biso mbala moko toko se prendre en charge na yo yango to sengi na mutu nyonso ozali combattant parlementaire de président modo de pesami biso nyonso sima hiérarchie à parti et puis soutien na biso na chef de l'état un point international. Campagne ya sensibilisation pour la makambo etali kibo moto foyer bakazani ya mate et outi na éducation de base et outi na ba école tangi même la nature nous enseigne aussi nos voisins également les milieux également Jean Goubal pe alobiango lisusu comment mutu fois à la mutu ya solo dans la nyamate o ezali cheval de bataille ya apôtre Jacques Kambala Chilombo pour ete ya ba congolais pour attendre ozi musala soki ozala imbécile rotika na imbécile ata ozi musala mais yango foye bake na vie mutu atambolaka ndenge nini différemment na nyama boyoka na Jean Goubal. Un pays énorme, bateau balou la forme, boke kota mes formes. Naba norme, tozala conforme, mode d'emploi standard, y'a la vie, norme. Yahweh atia,
mayele nkati ya moto mpo ete moke moke asosola molongo kati ya molongo atia bakode nyonso ya la vie. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Atia mobeko monene bolingo olingi ye okotambula bongo yango yoka mwana bwanyu ya bankoko yekola mwana nzebi oyo ya banoko yawe tala mboka no Congo biso awa seto buje bongo kombo na yo ekomi mombongo toboy baninga mpona mbongo yawe. Merci. Nayemba wana vi nayembi zera nakanisa mwana okae bokeseni ezali kati ya moto na ebwele nyama salelaka kaka instin na ye moto asengeli asalela makanisi mayi yango mwana bokolo mayele yekola kokanisa bokola kokabola mabe malamu mpo ozali responsable ya yo moko ya baninga mpe ya mokili zinga zinga na yo mawo 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 ma. Chers internautes, na promettre bino elo côté, mais dès la semaine prochaine, beaucoup monde a sikoyo misala. Tolobi to koloba su mingi te. Mais bo piklé. Bo za la makasi. Po to koti siko na terrain. Papa bango basala ki boy basala ki boy rien basala ki te nalobaki trop hier le na koloba mingi te. Dès la semaine prochaine boko bona sikoyo ba elema eko boko lemba yango bomona ki enfin mwana Tshisekedi asali nde makambo ebele boy na mwa 3 ans ya pasi oyo ya ba réunion ya ba quota ya ba union sacrée. Mais il y a des difficultés comme la coalition. Mais à réaliser, peut-être que mais tu continues à terrain pour vivre. Voilà, chers internautes. Tu as cette émission à l'élo, une émission sabbatique. Tu as une vidéo ébélée pour dans la paix, pour l'embater dans maloba ya pamba. Maloba pe misala nengi bakimbangiste maloba. Chers internautes, boye bape valeur ya musique congolaise parce que la politique c'est une toto global total à moi élément moko lié na culture na biso valeur na yango bon on a impact ça là. Et puis tozongi to clôturer émission lelo. Regardez. Voilà, salutation très spéciale na bamanwani na nyonso oyo bazali basi ya mayele mwasi nyonso oyo botami na bwania bozomo na mwana wana zo carton na chiki bino moko bo pese Jakombo manwanina po akolanda linie wana tia kokoma professeur na inekini
Donc, ministre près, le président de la République, son Excellence Nana Manuanina Kyumba Fumubuku Océan, le professeur des universités Moulonge Chouakala Sadi. Ba Manuanina Nyonso, bon week-end. Ngai Nabino Tokutani lobby dimanche pour un numéro ya Souka ya semaine. Merci lobby numéro mususu. Lundi numéro mususu. Mikoloyo boza pakate boza ngakate. Otali tindikate ogorate. Nalimwe. Bye.